tozana makambo ya défi tomate contre animal. Dimanche passé dans la règle de dimanche yo to koyeba la vérité pas dimanche abo mwana donné invité moko boye des séants qui na lobela bi makamna et donc oyo mino mbo santé na bete comme mbamba mwa likolo mais lelo na ko beta mwa likolo te yo to beta ngo tina kata profondeur et puis ya ko kamwe zala nini na kanda na mettre tomate baki il faut aimer pas à la plateau botu na ba question 249 s'il vous plaît na bino na ebisi bino boso bana crédité bon na ko benga te yo bando benga nga déjà ta numéro nango 249 s'il vous plaît doser nanu o benga sima en tout cas na obligé fonata na téléphone na silence pour na boko déranger nga tellement mingi makasi ekupe sanga pasi mingi donc tomate bi akoya ye moko na plateau aloba pona nini motema ya boye yango kacha ngo etina maika basa ka contre boy bon ngana moyen nga côté contre ça makité ngana un journaliste na filmaki na yaki na ba image yemoko a redéfendre tout ça qui ba vérité mais liboso na banana makambo ya tomate na animal na ngide te pa fala otela ngana no ndeko moko boy alobaki mo muke to kama kama alobaki aza mwana mwasi azo regretter mingi abi sentir bana basi ebungi mwana mwasi bandazo sentir batama na ngo ye PC kanda abi apesa message pour na mamba sentir bana basi maître aza vice champion ya bana basi maîtresse Avimba à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edi mo paloli bango na ndenge mokete toleka eba la pêche again na yebi boye na yebi ka boye na bakomba wana na bagunga banda to bunga komba na tili na mona kete na yebi pe ngana ba bebi sade na luka nde sika penza oyo ngana ko sentir na luka di duso ko koma ba shake do bango nde bazana bambolo kwa mikemike na kwa bagangi na landa ka bemisa na bango na bandika kini epesa nga kanda mina yeba place bavanda te pona nga bana koya kuta bango na moko na bandaku ici ajinda mimi mapo no kitenga na kozo mengai ndi mnozo pona prepara ya bandaka la metro kuta na tenga na yozo kima bakomba na ngai ko kima suba komba na ngai te oza mwasi makasi ba ko mwasi nyo ka so mwasi nani babenga ka yo libolasi na bande na yo libolasi yo tu oyi soko zongi dikolo na yo na sima te seke loboko na yo bakana sima moi bien bagarde na se wana kuna makasi ezate po ba distraire yo ndile za kija wana yezela ngai est-ce qu'on a minito na libre aïe Shakira aya ko cha senti wana na misa ezate ko zolambela mbaye no juste ozi senti o bien bilisi yango kuna mobali lo kwa vidanda la kangolo balusa ko wana ko tanga ko yasi wana ndi ba problème tout zenate pour ba favoriser qui au basi le tout yeti tout ba lukalbitre mususu siko wana mettez libolas message écoute déjà côté za kuna na biki makolo ivanzo lenga lokwa singafumba mais wana komo côté là ate abakache bon ça na sineke le lorsqu'on a bêté obeta bon le côté na si boliti sus le côté tout maillon si boliti fati beton ya nani ya journaliste na le biboye ozane le côté et puis bas et comme on est piba na ligorodo na yo na baoba na loma gera na kindia tande na kindia tagera voilà ici au boye o ane lokote aïe wana message comme escalo kambasi boli tout mayo ve wana makam na ngate na boye ngate na za je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edi mo paloli bango na ndenge mokete toleka aïe wana eza champion Avimba donc to ba maîtresse Avimba alobi ke banda bundana Shakira ka komba ya finale oyo Shakira zoka senti amona su Shakira na nzela na ete de abi azo luka nzela nini okuta na Shakira pa abete le kwa muibi bampoule donc la reine Shakira ba luka ba bete le kwa muibi bampoule et puis alobi maîtresse libolas ba bundai komba mona maîtresse libolas na imika imika teni comment na nini na franco congolais côté combat ya défi Boudamaki bon bah c'est là ngati c'est là que ba côté qui maîtresse libolas yango abi tout yo
ba mekota na ye te kwa akusu ba tio na ye cercueil liwa wana za ki message na ye to ke no momuke to tika no ba féticheur pa bon ba catcheuse féticheur to ya no na ba technicien côté makambo ezali et puis to ko zonga na ba féticheur peut-être na sima dete ba bifala est-ce que ko tela ngai combat ya tomate na animal pour ça la biso bien à vous. Voici le spectacle du catch congolais. Ça c'est le style. Voici le spectacle du catch congolais. Mon colonel Chango Bossani. Mon président Finex. Président Jonathan Akoba. Sans oublier le président Sulu, président Suzuki. Ouais. D'Ortengan est parmi nous. Ouais. Papa Sissi, Papa Mohamed, Papa Djambalo, Djambo. Papa Eli, Jeffis Legrand. Somebody baby, nothing real, something real. Graciano Tuta, de Somebody baby. Voici les quatre congolais, les styles classiques. Ouais. La colonel Chango Bossani, Papa Bilengi. Ouais, le vice-président de tous les catcheurs congolais. Le patron de tous les catcheurs congolais. Franck Diongo. Junior Makanta. Voici le spectacle du catch congolais. Ligne. 3, 4, les Affinex. Une pour les deux catcheurs. 2 pour les deux catcheurs. 3 pour les deux catcheurs. 4 pour les deux catcheurs. Que vous baissez mon côté. Baisse mon côté. Baisse mon côté. Oui, wana na lobika kekeno bilengezo ya bilengezo tomate vi kiti abamba asali mabe makasi asali mabe mbote maître tomate champion de funa. Bonjour champion local. Champion de funa makambo bazo pekisa yo ozo yo kate makamba kiti ne problème yango ne problème combat défi bon champion local na éviter nazala protocole d'accord oyeki nango nayeki nango oyo de yango ne problème yango nde moto eza solution makambo nyonso parce que français so eza biso mpasi tokusala ata protocole d'accord na lingala po lingala oleyi otanga soki ozala bezo batanga ngai na kootelo kaka ndenge botangaki yango kuna kwa naza na image yango mobimbe pa na ngai voilà la bande oza ba image nyonso naza pe na protocole d'accord oyo so nabi ba afficher kuna bako afficher le biso voilà ezalako de bien o afficher yango nani soki afficher yango mpona koloba moke la bande otali ebandela combat na wana eza rien que le début ya combat soki naye koleka na émission mpo nyama wana azoganga ebele ki abeti ameli mpe champagne eya mawa mingi mpona ye mpona omela champagne il faut boma nzoko mpo nzoko alika monene so bomelo il faut fêter belé na élève c'est que fête neza mokuse a fêter na te po kombe silité zela moke avant continuer maloba na yo te pe fala telanga na animal à lobby 001 mona na obuye boye eza na makasi ya DT Turbo pour entraînement au on a zui avant to koma le 11 le jour ya combat je crois na 2 jours wana puis bandaki le 8 le 9 le 11
le 8 le 9 au monde a une DT Turbo les chouchous de tous les techniciens. Donc façon similaire donc on moni résultat oyo au monde qui colare. Oh ligue a honoré ngai. Ligue a payé un diplôme de mérite. Ligue na biso na président Jonathan Makoba na direction technique va reconnaître valeur na ngai va payé un diplôme de mérite. Ligue na lobby club attente na lobby ligue. Voilà, va comprendre que non. Le champion de Kinshasa, le guide suprême, défi, défendre le titre organisation catch club mais dans la qui et puis dans la qui est na lié pour tout dans les abos. Tout le monde qui est chanteur local. Il y a longola pour la boania. Mandela lisusu pour na esa na soubien là. Nazalaki na protocole d'accord. OK. Dans les seuls journalistes oyo na assistaki à part pour Chanel parce qu'il faut que regarde na pour Chanel na ligne wana. Car là nazal légaliste. Na lundi penza ndenge ba texte auto komaki à protocole d'accord na beteli tomato. Na lolenge à respect à protocole d'accord. Protocole d'accord et pesa qui boye. Façon nini moutoko gagner les combat. Et ça là qui part tomber ou pas abandon. Ou pas bien match nul ou disqualifié. Donc match nul voilà. D'ailleurs match nul ça va gagner. Donc on a vu qu'à deux moyens bah pesa qui par tomber là par abandon. Mais comment on va tirer par tomber non? Deux, trois. Et puis c'est là tout la deuxième dans la bague. Il faut c'est à la plateau pour être sur la champion. Hein? C'est la main. Et na kanyimuno. Au moni DJ wala rasamano wala. Alors bagarre. DJ to Lyon. Ah rasamano. Il faut azoa msali atalo wala osala la boîte ya bandalo wala. Adai rasamano. Au moni nyama wani za nini? Abi ya respecté. Il y a zuka point ya suka. Pour ba commettre de la victoire. Mais ba condition. Ngale na osenga lelo la ye aya otikela nga ceinture de Kinshasa. Oh, parce que ceinture wana de Kinshasa wana zela na zo ebisa yo. Na protocole d'accord na bonso pour tout le monde to benga koyo. Ba lobby bien. La premier point. Excusez la temps que babi catégorie est individuelle et non par équipe en style classique. Ba lobby soutenir. Ainsi toute autre intervention extérieure par un ou un autre groupe de catcheurs non concernés, ces derniers seront sanctionnés de 6 à 1 année de suspension, selon les cas. Les combats étant en style classique, tout recours à la tradition vaut disqualification. C'est-à-dire que ici, on y a sur côté Bitumba. Il y a biso combien ça biso mi balé o ko intervenir bon ça ni ko kata combat ko disqualifier o wala mususu alors yo zalaki en plein combat au moins qui balé la kokota tenga rolo bate ça va nganga la émission pe balobi les challengers acceptent de matcher sous les conditions suivantes pour leur propre sécurité sur le ring batangi bien pas d'objets tranchants sur les rings, bouteilles, couteaux, ciseaux, lames de rasoir et autres. Tout recours à ces objets vaut disqualification. L'utilisateur est sanctionné de 6 à 12 mois de suspension selon les cas. Pas s'attaquer aux parties intimes, tout recours et ainsi de suite. Babi le combat est à 20 minutes, ceux qui veulent mettre des coquilles, après ça sur 10 minutes. N'était ce français, babi comprendre le français bien. Babi expliquer ça lingala. Bon, balobi bien boyé, n'expliquez bien la lingala. Combat est individuel, un par un, tu verras phare. Motonyoso, oyo kokota combat wana. C'est que na monde na funga téléphone batabenga baloba. Na bité na funga téléphone. Oyo kokota na funga téléphone. Akozala sanctionné. Appel Koti. Premier appel. Toto pana mulu ba mingi. Allô. Bonjour. Maboko ya Nzambe bonjour, obenga comment on s'appelle? Voilà, entraîneur Makoma, bonjour, champion Tomato. Bonjour, Cap Makoma, comme entraîneur, voilà.
En tout cas, félicitations, champion Thomas, ton combat, on est les gars qui bien, malgré victoire, elle n'a pas sauté, mais tu as été un zamba au Sunga. Ouais, champion local. Oui. 4 clubs haute tension, le 9, ils ont la présentation, il y a Sentir, il y a président Lavango, président 5 chantiers. En tout cas, tu as club à la Libandimi Golba. J'espère que dimanche, lundi, tu reçois les émissions, tu as retour. Ils ont présentation à Sentir, à par équipe, mais tu préfères tout aller-retour, merci. J'espère que dimanche, tu en tout cas, le bel dimanche, tu en tout cas, courage dans champion Thomas, tu les mater, les cas qui bien. Malgré moi, Bablo, au moins, Zalaki, mais, n'avait que Rolimbaté, Foxé, n'avait que Simba. Bilo Ronini. Et moi, Bablo, avec que pour moi, ça n'a pas contre. Oui, par contre, Zalaki. Zalaki, Zalaki sur place. En tout cas, chaque tomate, on a dit que moi, on a Nyamana. Ceux qui Nyamana, ils ont un mousse, ceux qui ont un mika, ceux qui ont la mer. Mais, tout ça, on a eu. Mais ngai vraiment le coup mabe semble like ngala mona contre ngote kazi on tozolo ba lo bano ta vous da image za la sima na yo au moins déjà tu vas boto na ba to kalboso bango balobi pas d'objet tranchant na ba kanta kike soki na respect soki ba privenga ba milani na ngala bunda lango ke na ko robeta ite na respecter protocole d'accord de A à Z na ba peut-être so bimisi na gauche droite ezalaka. Tant on a bien mis kit, bango moko ba autorisé ba bike ezala. Mais balobi pas d'objet tranchant, des beaux kits c'est comme ça sur objet tranchant. Et quand tu as payé attends français, on a plutôt compris en français. Ba tant la ki ba mbeli ba bouteille. Mais na tout la ki ba vous avez fait l'émission, vous arrivez tant de signer protocole d'accord. C'est là lié pas animal pas animal Allô. Mbote, gamet animal. Mbote, château local. Retirez ma ponda. Château local, ma boca en Zambéra, pour ta combat à 1000 golba. Il y a 1000 golba. Ah, pas 1000 golba, tu as 1000 golba, on va plus le bas, faut que tu payes ça. Angaye. Na yo qui n'est pas bête, c'est le bien combat. Ngali to sala bolemetre. Batana le combat moto tala sur contre Zalaki. Pangana ndi bazeke zalina contre. Te, c'est pas ça parce que au ba président là ba côté là qui ezala wa combattre. Oh, moi là ba obete devant ba papa. Et vous va président à côté là qui bana moi ba zoketa moi devant papa na pande là papa ko yiko karamuté baté até maboko ba moi ki ngote ba zoketa moi ba papa le ba pande ngana mona ite ba zo pexonde o bambali ba ko pesa ko ba parce que la mibeko le bibongo te la mibeko ba autoriser le nyonso e bunda wa keti libaya nzete tout e bundama ba pesa ga bilangi ba mbeli ba gilet ba objet tranchant to ya manonde ko comment na ko libaya en tout cas, ce que il faut que dimina mwanda ma volume pour la télé kana bien et puis au long moment la TV pour la télé kana malamu. Dete va faire s'il vous plaît na si m'appelle au télévision combat ça so bien makasi. Allô? Oui, allô. Mbote yana comment s'il vous plaît? Comment on a champion soir, la demi champion tomate. Ah, champion tomate yo. Bonjour champion. Bonjour Massa. Champion, nous champion. Ce que vous pouvez faire, il faut préparer bien. Il faut préparer très bien pour nous Nyama, Azanya Mounen, Azalou, Azoko Kabusala, Madame Yo, travailler ma carte. On comprend travailler ma carte, on gagne là. N'évitez de faire s'il vous plaît, de faire au niveau de comme tout le monde a un des bandelitis ou kateba et les gars nini. Ah.
Bolukaka Gobunda Lelo. Hey. Oh. Voici le spectacle du catch congolais. Ça c'est le style. Voici le spectacle du catch congolais. Mon colonel Chango Bossani. Mon président Finex. Président Jonathan Akoma. Sans oublier le président Zulu, président Suzuki. Ouais. D'Ortengan est parmi nous. Voilà. Et Papa Sissi, Papa Mohamed, Papa Djambalo, Djambo. Papa Eli, Jeffrey Legrand. Et là, Somebody baby, Rodinguela, Jodinguela. Graciano Tuta, de Somebody Bobo. Voici les quatre congolais. Les styles classiques. Ouais. La colonel Chango Bossani, Papa Bilengi. Ouais. Le vice-président de tous les catcheurs congolais. Le patron de tous les catcheurs congolais. Franck Diongo. Junior Makanta. Voici le spectacle du catch congolais. 1, 3, 4, les Affinex. 1 pour les deux catcheurs. 2 pour les deux catcheurs. 3 pour les deux catcheurs. 4 pour les deux catcheurs. Que vous baissez mon côté. Baisse mon côté. Baisse mon côté. Baisse mon côté. Voici le spectacle du catch congolais. Baisse mon côté. Baisse mon côté. Champion Tomato Malembe. Champion Tomato Malembe. Graciano Tuta. Rodrigo Lola, Johnny Lola. Romain. Voilà. Le Salelo. 3. Switch pour les deux catcheurs. Balobi d'abord, exactement très cher. Graciano Tuta. Voici le spectacle du catch congolais.
Animal et tomate. Voici l'ambiance qui règne ici. Oh. Lelo, grazie a tutti, benvenuti a tutti. Cosa fai Diogo? Grazie a tutti. Chapelet, mais muito aqui. Papachona, Pachambalo. 0-0-1. Voilà. 0-0-1, Moutouma la famille. Et terre pour les autres, on a dit. On a dit, viens. Viens. Maman, les Achako. Papa Mossali, Papa de Condé. Hey! Une, deux, hey! Kitoko! Papa Kinet! Cosa non so che fosse il spettacolo! Ouais, Gamba Kitembe! Gamba Kitembe fosse il spettacolo di calcio congolais! Conte! Yeah! Grazie a tutti, bene a tutti. Adesso, questo. Allô. Mbote, comment s'il vous plaît? Laïka ka champion tout le monde qui est comme tu peux ma victoire. Bon, je peux te terrain. Comment si ma vie c'est champion dans la maîtrise dans la moto mon là. Je comprends, maîtrise toujours. Ouais, merci beaucoup. Orlando, la même qui combattait l'arbitre Sotali dès le début à combat. On les a compté 1, 2, 3, soit comme 3e à Okale. Soit comme 3e à Okale, la bande Sotali. Mais la bonne mine Kolobela, les Kambouya arbitre. Parce qu'un bon athlète ne se plaint jamais de l'arbitrage. Dans le blanc mine arbitre était. Mais dans le blanc mine, sur l'image bien. Au moins, la nègre va présenter sur la ligue, la bête qui quitte Yalboso. Tous les présidents lignés en secret, la Kobo de la quitte. Au moins, il t'a battu belé, il faut le l'accord. Aux hommes, on a épuisé Fox Nayo, puis bazo l'embissayo, son moral. Mais il est en azul, il a abini la bettingaï, Moutamatela qui a pexé à Zate. Tu es malin de Copeto à l'Obinin. Allô? Bonjour, bonjour. Champion. Malheureusement, le champion animal a baissé de mettre le roi mouillé en poule, mais crédit stylé. N'a évité le bani. Fight it! Fight it! Normalement, il va appeler là, mais il écoute à ti. Allô? Allô? Mbote, comment est-ce que vous faites? Makonda. Rosile Makonda, Rosile. Continue ça, vous allez. Na la jiku wala bien chapeau tomate azanya le babi sur le roi moïdo en beaucoup. Le roi moïdo na nini? Babi sur le roi moïdo en beaucoup azanya le ba avant la comment ça qui était. De là on peut dire. Bon, voilà et là ngaïté.
Rosile Makonda. Je peux te regarder la bandane dans l'accès au BT Kit. Merci. Allô? Allô? En tout cas, c'est comme ça qui est. Ok, mais le quoi nous côté nous obligé, il faut nakatayo. N'était bon deuxième mukena no hein, to sur la mukena, to ndiko yamba bino, bosi li saka pete bino, bino aussi saka te. En tout cas deuxième ba peine na bino. Mais to bano li solo ya Gametre animal, champion de Kinshasa. Benga gametre animal. Bon, champion animal. Bon, champion animal, champion de Kinshasa. Alors qui peut message moko important kuna. Na habité de te faire là. C'est personne ndeni champion animal alobaki. Toka alobaki ni pona makambu ya protocole d'accord. Voilà. Au moni que na protocole d'accord article moko te za violé. Bon. C'est là noté mais yo moko na bi que yo posa muta banquette. On parle la banquette. Protocole d'accord. Merci. Parce que fédération. Je crois il faut expliquer opinion, va comprendre mon malam. Président fédération Koutou, tant la monnaie comme même en instrument a intervenu qui va quatre combat. Oui. Mais président de la ligue, le col a yéba qui va close pour les acquis dans quatre protocole, à quatre qui combattent. Pour me continuer qui Tinatsuka. DT Timo a éclairci bien. Alors que qui c'est Betamaki peut Betamaki. Betamaki. Bilo on est nyonso ya yaki nango asali la kiamo. Combat ba nila kita. Ya mabe ngeza ke tanga se servir na kiti après ligue à kati combat. Ah wana ngeza la ke ba respecter te mais ligue tiki ye asali la biloko on est nyonso ya yaki nango asali yango pe tina suka. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Eza makambu na ngate avu. Ah, la vérité hein. La vérité c'est français on te dit tu es bien au malam te. Yango mona longa Issa the King, le distributeur imbattable d'Afrique. Ah ba lobi bien. Individu oyo akokota combat. Bakati combat a sanctionné. Mais tout le monde dit bien awa. Ngala lobi te ke yo combien d'être la soupe. Tout le monde dit bien que président la biso ya fédération. Vice-président la ye, Colin Chako. Président de la fédération, Francky Diongo. Président de la biso ya Likakine, Jonathan Bakoba. Aussi président ya Tante. Aussi président ya Moamba. Aussi na ba directeur technique ba ye ko wela kito ngala simba ki na betaki. Bon tita rubino ba tebele ba ko wela nga. Déjà bakor étranger oyo bauti bazalaki na combattre baye déjà kokota combat kokanga to ko démoraliser nga ko finanga ko welela bangala ba ko wela kiti na makamlini aussi le droit que nyos ezaki permis à part les objets tranchants. Atolanda bolanda combat bien bato atu azo wela ba boaki welela nga nini aussi le droit ba autoriser ki ke kiti beta baliba ye beta. Attends moko. C'est autant déjà plus de 20 personnes parce que Belé n'ira pas camion dans tout le lieu. Est-ce que mon roi nous allait bien? Donc au bout de l'écolage, au bout de sous la bataille, bon au juste. Ah, bon t'as l'événement. Ah. Bon, naïbi. Oh quitter, bête m'a quitté. Bazo c'est là où tu vas. Oh d'accord, bête, bah bon, elle a l'image. Elle a pris. Donc mais là ça président Yohana, tous les présidents. Bah bon, la Yohana. Ah, la bonne président, pourquoi? Mais bon, tu sais qu'il quitte Beta. Parce que la bête quitte, elle est beaucoup moins où la rabine tout. Pourquoi? Ah. Mais ils ont raté, ils ont raté. Ah. Au bout de l'année, ils ont tout beau, bah présent tout bas moi là. Image mais à clair. Eh, Gabriel, elle n'est pas quitté la. Il faut Beta va quitter moi. Mais déjà la terre, mais ça les nègres. Quitte la Kundu. Mais oui. Kundu. Au sol. Et pourquoi les a à l'appui? Ah. Tous les présidents de côté là. Tous les présidents de où là. Pourquoi? Bon, on a évité de faire combat, pourquoi? Baza encore étranger, baza tout le monde il a fallu bakata combat parce que bango bakote li nyama wala simbiliki. So bakata combat so benga pia faveur na. Mais faveur za na. Et bon ba couper comité. Bon, tu es un étranger, tu es un bandeko tam cela combat. Tu es un bandeko tam cela animal to kaina. Tout en François veut bien. Allô? 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 Mbote va pas na ngobeka comme na sou. Allô? Na 0565.
Allô? Nazolanda 565. Allô? Numéro de Fina 888. Voilà. Programme direct. Mais tango bengi faut ça pembe na TV ou kaka retour na yo. Yo ozolo balo ozoyo kabiba zo répondre otuna oza direct qui dit que otika une émission OK na ko benga na cabine. Na bakabo somba crédit bota na téléphone boke ndo benga na cabine té. Anga ye. Thomas, imagine champion de funa ko tomboka. Après ko tomboka beta ngamula njawa. Ne la mama yango champion local là. C'est la ne ballon de koyo. OK. Allô. En tout cas, nous avons eu une interférence déplacement mouké autoza. En tout cas, nous avons choisi aux obligés faut au bande de sous hein. Na moi que va devenir depuis kana yambio point na moi que va devenir depuis kala contribution le banon. Yango la lobi omoni ba komba la biso kina lokato bulonga ba du pemel. Moi yo s'est présenté bien ça là parce que yo zo beta papa zo beta moi la papa ni azawala est-ce papa okanga ba mutema atande ba betele moi bozaki bomoni ko bo bundesu ndenge ni hein te ngalo kota na kota lettre lendi pour la commande et tout parce que là lendi o lobby na kota lettre combat et tout parce que la combat na façon ba président la biso ba kota ki combat wala c'est peut être ngate bango ba te comment la terrain lettre mais bato bazaki la neutralité te bato bazaki neutralité pour que comment le qui la terrain net que biso dans la net tout ça ni pour ni contre bien d'accord là au moins la déjà que dans le protocole d'accord ba peut faire déjà avantage yo ça wana pour yesha zayi mutabitumba azai bagarre angaga ndima bloko nyoso bitumba abanjwa ba matière nyoso milangi bakiti mabaya ba marteau tu ambano ndeko to kangelo bani botu tanga poto qu'est-ce que bitumba allô 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 j'entends le Paul bonjour contribution émission les deux contribution ça va il faut que les Congolais pour moni combat niveau d'état mettre tomato ali magaja la bipo tout le monde dans le bateau pour demander déjà le monde veut contre les attaques le monde est attaqué à l'organisme c'est préparé à OK Natia comment allô allô mbote ya yobenga comment s'il vous plaît Natia tomate omoni siko makama esano ge yondo silikaki il fallait pas yo silika yo bora ko gérer bango to ko gérer ka bango to ko bete pete dangu bakangi yo na kiti mama ko yo siliki otindi kiti président wana yo dangu bakanga yo mbelo doté mbelo doté o tala moral la bango parce que ça bagarre c'est ça ba mais allez en tout cas merci beaucoup en tout cas yo la li bagarre kitoko la li vraiment bagarre mais ndeko mbole ki bango bakanginga mais la protocole d'accord ba lobi bien que comme nyonso e kokota la protocole d'accord en tout cas yo la li bitumala en tout cas merci beaucoup en tout cas yaya comme étranger nyonso e kokota la combat quand même wakata comment appeler ça victoire là n'habiter de faire la télévision en télévision le protocole d'accord yo la li combat kitoko dede mo fala télévision protocole d'accord à vous protocole d'accord pour na toyeba nini balobela kuna anatanda ba luka yango te bambandeko oyo allô allô bonjour papa nanga yobenga komuna ni s'il vous plaît bana vraiment donc allô en tout cas connexion avec Kimi nana choité na obligé na katalo allô allô mbote yana ngobenga comment s'il vous plaît bonjour encore le temps DJ Meko 100% Meko kitoko ingénieur na ngai
nasepeli komona oyo ezaki nasepeli makasi soki okoka émission chaque dimanche na 15h juste topesa baprogramme ya bakomba nyonso oyo ebundama ya ville ya Kinshasa lelo mpe bakomba eza kota bumbu lelo mpe bakomba eza na bumbu mais bapesanga précision te mais lokola information kote na groupe en tout cas naza na précision nango te mais bakomba eza na bumbu lelo. Ok, merci beaucoup, champion. Merci beaucoup. S'il vous plaît, c'est la mission d'accord. Nenge président Likaki na DT Tyson. Na présence ya président et attente. Azalaki wana pe na biso ba journaliste tozaki wana Likaki nenge balobaki nyonso kota. À vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba nibe bomi to chepo komane le kana kimia yango wana to sangani awa succès azo isi maloba na mokonzi bandeko na somo za na kimia tous les deux côtés boza na kimia to pesa kotanga na limboli yango pour signer un moment qui est mon presse les amis de la presse pour après vous l'endurant bien pourquoi toujours signer les lots il y a on est ça à dimanche à les 11 juin le combat est individuel et non par équipe en style classique. Ainsi toute autre intervention extérieure par un ou un autre groupe de quartiers non concernés, ces derniers seront sanctionnés de 6 à 1 année de suspension selon les cas. Le combat étant de style classique, tout recours à la tradition vaut disqualification. Merci, l'État de Niboulon, Madame Nalinga. Deuxième point, les conditions. Les challengers acceptent de matcher sous les conditions suivantes pour leur propre sécurité sur le ring. La première condition de sécurité, pas d'objet tranchant sur le ring, entre parenthèses, bouteilles, couteaux, ciseaux, lames, des rasoirs et autres. Tout recours à ces objets vaut disqualification et l'utilisateur sanctionné de 6 à 12 mois de suspension selon les cas. Deuxième condition, ne pas s'attaquer aux parties intimes. Tout recours à cette pratique vaut disqualification et sanctionné de 6 à 12 mois de suspension selon les cas. La durée du combat. Le combat est de 20 minutes sans arrêt. À la fin de la 21e minute, s'il n'y a pas de vainqueur, 12 autres minutes seront ajoutées par la direction technique. De la victoire. La victoire est soit par tombée, soit par abandon, soit par chaos. Fait à Kinshasa le 4 juin 2023. Pour les challengers, Amidou Diapo Animal, Zuzi Tomato. Pour la Ligue de Kinshasa, président Jonathan Makoba, DT Tyson Mouya. Donc on va tout signer pour le vous êtes tranchant. Vous êtes tranchant de l'homme, tout le monde va vous êtes tranchant. Mon ami Mbeli, biloko pe toloko so mangoli ya wana na ko mo mo stangi si mo lo ko ngoli ke ya za o tika to la jeba jide kasi non toloko ya ko pe kona libela biso na ligi mulangi biloko to ba uje o mo pe ko na tango na chela le ko la pande ke ya mo bulu lango biloko pe toloko so mangoli ya wana na ko mo biloko pe toloko so mangoli ya wana na ko je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka na évité na lobanini na pesa tomato raison to na pesa nini za clair kuna mais balobini ta tu ne pas clair bolongoni bilani kiti la libaya eya lango bandimi oui kiti la libaya eya lango bomonda ngo boyoki maintenant on a simbi kiti la komba la beta moto ba ki owele la pourquoi c'est quoi expliquer nga oui kopola na c'est plein de oui mais pourquoi ngata la kotisi kiti la libaya pour ba ngo la autorisation ba bina ya lango ça to la beti mona na bango alba papa ba fâché ba ya côté lié ça te mbande Marco allô. Allô. Allô.
Bon, oui, na komi na suka émission na ngai message ya suka vraiment parce que na komi na suka dana mweke message za ke nyamo yo atala ko DJ atala ko rasa man ngala otiki sokati donc il faut zo ya musala na yo ya ki rasa bala la DJ so za ina ngona na commune so yiwapi donc zo ya ki rasa bala yeba ke ngalo komba eselite ko katate ke so beli chapalo sepeli pour gagner combat moko ba côté lui ba papa la yo ba président la yo ba côté la combat ba c'est une pour la faveur la yo alors que boulette que pour gagner combat na otika ote yeba ki na yo kota lobby lundi na yo kota retour ya combat ngale photo betana si s'agissait ba tse combat cash biso mbalé ni président kota ni ba membre lo ba ya pebel ba kota to ko fabriquer ba cash to ko tsama ta mabaya ba nzeta bambuko pour ba secret combat ngalo to beta ba fara bien pour ba doit pousser la tête. Donc si c'est dit combat cash il faut tomber à l'angalo pour la satisfait. Qu'on gagne aux autres coups, on gagne nani. Voilà ma combat par hasard. Vous avez favoriser yo, ba tuer appui yango koti. Mais ba tuer appui yango koti na éviter quelqu'un mbote pour ça la bien ma biro, petit langa biro. Wa ça ba image kitoko. Et pas ya maman Léonie Kezele, maman Mobokoli, ba mbote belé place aux ali. Pour y attirer molanger, abi petit langa bete pour l'honneur la famille. Donc voilà c'est Léonie Kezele, maman pasteur Mutunayo, maman pasteur Mami, na Gisèle Matuta la dangola. Maman Lorette souhaite Bakiwa, mère supérieure number 1. Après famille Tigui de la famille souhaite. Bambo Belé, na club la lutte. Stepe Nina, Stepe Bandal. Toujours mettre la bilo comme information pour la binopé. Nous avons une nomination, bâtir entraîneur national, il y a lutte. Donc il y a plaisir à toi. Si vous entendez, pour tout célébrer la commune à Bandal, ils ont bien. Et que vous avez bandeko, oui, je m'appelle Maboko Yanzambe Karanenge. Tout ça, je m'appelle champion local bandeko. Na évité vraiment. Gisèle Matutala. Gisèle Matutala, na évité. Vraiment à l'ongoli numéro nanga. Je sais pas si c'est émission style, mais pardon, c'est un bon numéro nanga, ça bien. Na komi na suka mavana pour mabanga na linga na communiquer biso ke tozana ebembe vraiment na biso bande konyoso méthodiste na vite de pas faire la soko hotel ngata mo photo na esala bien makasi yangai papa pasteur Lohaka Omana donc ça qui molimo na e pa ya kolonzambe vraiment tozomona photo wana pasteur révérend pasteur Lohaka Omana Albert Sylvain akufaki vraiment mukolo ya vendredi oyo nde atikaki biso vraiment bato nyonso bazola na rupture na barumbu na rupture na église ya méthodiste oyo ezalaka na rupture je crois ba méthodiste nyonso bayebi yango soko komi na barumbu wana na si ok côté ya mosquée juste okiti ndambo na se otuni église ya ba méthodiste ya rupture ezapi baolakisa yango bato bazolala wana nanu programme ebimi te soki programme ebimi tokopesa bino programme nyonso en tout cas famille Lohaka Mobimba mes condoléances na bino wana nde ezalaki message na ngai na pesa bino pona communiquer écologique na commune suka koloba ke quand on a vu méthodiste na se rappeler que tokende ko komisa bana na biso na université méthodiste juste babi sima ya palais du peuple numéro 1 université méthodiste John Wesley ezana ba faculté ebele tokende kuna en tout cas esala biso bien makasi na boki mabanga koloba ke soki oki kombono awatese ko sola kina champion local mabe makasi na boki viena nga Prosper Bakine mwana Dalasa Tongo pe na bosete ko boka Chanel Bakine la fille à papa quoi donc ndenge mona bi viens kitola na olobate kasi na zongi siko bakia ya Fredi Ngoma le coutumier kasi Douglas Tesse monsieur le maire de Givors toujours li kolopé na lobi Gabe Kindembe fondation Gabe Kindembe le seul moto oyo akinda kotuna makamuna nyoso tina nkamba esika ya yemoko papa Simon Kimbangu kaka ndenge ezalaka pe na lobi papindonga le voyage choix ezate papindonga le voyage choix ezate mutabonga na courage na e Niklete Kapende pe maître Carlo Godila na Braza ya yangwana kaka nde balobaka Lyon na lobi pasteur Bron Bomalika berger etene beaucoup polo Fouetit motema ya Suzy ya yango kasi soki na lobi ke na bose ko boka Charles Leke
ya ngwana pe na lobby vraiment na boaki biro tekina mo bana ko boaka Miranda Joseph Waljoye Yozike Jonas Maza kasi na boaki mon DG Tite Liongi mon DG Tite Liongi mon DT Papi Fala kasi na bina simananga awa bola na fima Nigeria Gika N donc vous à la brancher belé Gika N na idi moi tamuke na biye kala ma kofi ko landa ngai na ozwa famille et Mbappé famille onyango mobimba Bilamine Kamba motema ya